Boutique bijoux d'or Mossi Elengi. Boutique bijoux d'or Mossi. Voilà, couleur riche. Boutique bijoux d'or Mossi. Boss, voilà, couleur riche. Boutique bijoux d'or. Boutique bijoux d'or Mossi Elengi. Ah, déjà ce qui 11 valait, ce qui 13 valait. Valait, ça coûtait à un moment où on avait un place. En fait, Cindy te mutakuwa kibiloko. Ok. Ebanda boye. Kofi ayaka Paris. Tanga ye Paris. Biso linga tango zo expliquer biso poto ndima. Oye bisi biso pe osana ni popesa biso ba vraie version. Non bon mais ngana kati nanga kasenga biso vérité nyonso tutinde koma mboboka. Ko mi bombi lobaka. Lobato yoka. Yo pe bombanga po monda numéro. D'accord chérie. OK. Ebanda bo moni tango ba fongoni njela Kofi. Tango ba fongoni njela Kofi ake Paris. Tango ake Paris ali atuni otiki ndako na nani. Ye akoshi alobike atika bilo ndako akani ndako because ntoka nde moni kandi batindela ko ba video osope amuto pesa matière solo siko ba voisin na batamisala basinale mère ali babite sini mutaza na ndako batindela ba photo batindela mère ali photo voilà oh mayele. Oh, n'a fait besoin d'un solo. Non, quand ça Kenya surtout le bizarre solo non tolo depuis ce qu'avant-hier. Yo kalistolo na n'abso sara n'abso. Si quoi autant matin les photos, il y a Cindy na katanda ko pas cuisinier. A comment ko répéter ma plat ya mère Ali ya nyon surtout. Donc yena ngaza za ne kopika na katanda ko.
sikoyo tango mère ali ya sikoyo batini les photos mère ali ya Kofi azali na bonne année voilà ça Noël bonne année asali scandale alobla bima kende ou bien Cindy mon pao apoli Cindy omoni alisa lobi soit nga soit Cindy ya poni Cindy abi okay ningo poni Cindy bima na ndako na ngaya mwa bima ka akenda koluka ndako akoma kolala par-ci par-là na Paris et par Régine Mwekaton alale pa fioti ayaki kozwa ndako na ye o bakoma okomela na Cindy ozolanda so bana misala bakoma sa mère ali a Cindy azolataka bilamba na yo bana misala ba Cindy akomona tablama no Cindy akomona tablama no mère ali alobi na yo so subilo te biloko etikala mais Kofi akanga biloko ekete biloko ebimate tu vas comment on a signé n'enga comme qu'on publier à la maison ne mafute bati bango ba uzabilo na bango ezate ke singa bwa kibiloko wana pena kote ya sinditi na odwati akoma ko lata bilamba meralia yango na batinda ki ma Brigitte afana na yolo aya uzabiloko boki kombo ma Brigitte na bisa idinoti avant na yolo na yebi avant na yolo na yebi no betemno na mutakati mais ça va s'il te plaît boumanga okay non eza bongo makambo ko c'était eza bongo mais singa bwa kibilote mère ali yi bango ba famille bango ba décider pour ba mona ki ke singa comme à la maison ok donc Kofi to Kofi ta garda biloko moi si na ya boye bima oui Kofi ayebeka que un jour bozunga na bango sini ndaza jour ba po ba manipuler on comprend dans l'histoire dans cette histoire en fait dans l'histoire c'est Cindy qui est manipulée à 100%. ok Cindy ndaza manipuler la pauvre mais Kofi tisiko arrive à Kali na bana na ye tisiko yo atika ba photo ezala kaka Kofi aime sa femme Kofi adore ses enfants comme pas possible hey merci maman ndeka bolobi il fallait so manda kuni asenga na ebanda kunaye asenga bandaku apanza ba voiture abondela bato asenga na ebavundaku mais Kofi apesa eka moko o ba parents ne bakoma ekovanda aosenga su ya mibale pona ye moyo yango Kofi apesa ki yaka tovanda na Montfleury bongo osambelo ndako msusu ezate bongo ouais eza bongo c'est quoi drazangi mbongo so mandaku yaya alingi na yende ci asomilisi Kofi azata na 50% na kinwana et awira eza Kofi bana bandaku na kinwana wana editi Kofi na bandaku na ma campagne na koza ta na 50 villas batama bacha ba locataire mais au PCT yimta zoba non qui ma ouais non pas les matins comme ça non qui ma prends du thé garde ça tu vois merci beaucoup ma soeur merci la bombi mungongo wa to yibanga ok photo na ngade bachi nga ena naza musai na mjanji alien naza kusina nga propre mama na alien na mama biso tata moko mama moko aza leki ya mama na palia ngai biso na ngai moko na bako personnellement to respectaka papa Didi na to benga kika papa Didi jamais na kubenga e Kofi te on a respect na âge na ndenge biso ba pokoleli biso nga na vandi na kende na mpuse ngai na vandi na ndako lundi so mardi na sala moni boboto tozaki ne pembeni wana komoni papa Faustin lundi anene msala ya Kofi lundi oyo ikoleka lundi oyo lelo dimanche non lelo dimanche lundi ka ya semaine ka ya semaine okakoya okay papa Faustin entre lundi ou mardi papa Faustin abengi ngai mama Brigitte yokanga bien masa voilà non très bien mama papa Faustin de mukabengi papa Faustin mona musala ya Kofi ya umela papa na omoni bachengai avane pembe na wana kiti ngana telemi okay ye wana ndi papa Faustin mona musala ya papa Didi
Aza portier, aza cuisinier, aza mwana musala asala na kati. Basukola bilamba po makambo biloko mingi ya kofi en tout cas makambo mingi ye mutasala. Uskwa bilamba ba course tout et tout. Yo kaka papa Faustin bayebi o azaki pembeni nanga o wana ye. Papa Faustin ni abengi ngai. Ke maman Brigitte numéro ya mère on a bengi pour ba cérémonie ovalienne na benga kai. Abina ben meki ko benga mère na suite. Yango na bengi yo. Nga lobi likamune te na bengi yo po na ukolo bachaki biloko ya mère. Biloko la bazo réflexionner yango semaine oyo il faut ba soki ba kuka so ba sala nini. Ne bayaki wana na tie ya dali amoni biloko atuni. O biloko nini? Ba ebise ye papa Faustin c'est non eza biloko ya mère. Soki nkande na zoetoni pa Faustin FC. Te soki bokoboa kasumi ye vie na ya FC so bosa na oni bosa rabi tevie. Ona nini te to benga ba kwa mère baya kozwa biloko ya mère. Puis OK sala yango. Ne papa Faustin a bengi ngai. Nga mais papa Faustin non à condition que mère apesa accord. Nga lobi problème ezate nazoluka Aliane. So nazio Aliane na kosalo signe. Abi semaine aussi la tenga abi OK semaine aussi la ti. Na eko benga Aliane mardi. Concert on est beta qui na Paris pour les qui mardi non? Mardi. Voilà. Yana benga Aliane bazalaki na kati ya concert. Bazali na kati ya concert abi akomelinga abi ya fit makelele okotoyoka na te. Ngana tinele voice na expliquer ndenge papa Faustin. Akomelinga alobi OK kende lobi okende kozwango. Gabi OK. Na tokati pe na putu na ina bengi pa Faustin. Pa Faustin na oyo lobi na oyo fa bilo. Pa Faustin na bina ko ya erni na bina ngaya ka ba 10h 30 11h pour vie à Kitarana surtout à nos quitter na foro. C'est la maman nanga. Biloko pardon maman, c'est la mon cœur moi précision. Biloko ba valise na. Eza kaka ba valise maman Aliane to eza na ba valise eza na ya bana. Na bilamba kuta ba garçon eza te. Eza eka juste biloko ya Aliane pe biloko na yenyo sote po ekoki na ngoti. Ezalika biloko Aliane na ya titi pe ka muke. OK. Olea bango mo bakolo biloko babandi kotuna nga. O nga na zoki na filmer na tiki bango bango ba ya lubi. Atika biloko ni na placard. Nde bango ni mutulia balongoli basali d'échange na bango aza libre. Nde ba eko chango. Het beste internet. Na placard ezali na ba valise te. Atika ngona ba placard. Ezaki na placard, oui. OK. Nde bango moko balongoli, nde bakiti yango na ba valise wana nde batiaki, bango mpe bayebi kote nini babombaki. Baza libre, eza ndako na bango, basala nde ba. Biso to arrête, Emmanuel, c'est quoi? Attends, hein. Qu'est-ce qu'on a dit, nani? Papa Faustin a bien ngai aller na bi benga na papa Faustin otuna e ngana ebi biloko na placard est-ce que biloko on peut se la na modèle nini la benga pe papa Faustin biloko ngo abi a mère e ko na ba valise to chango na ba valise ko kwana ba valise wana ngabi OK na benga pale na FCA letanga na ibaki abi parce que maman balingi ko emilinga bi olinga basa lelo ko kaka juste pour na kwepile ngai nga lobi na benga papa Faustin lobi bongo na ebisi Aliane anabi OK kende ko konta na kati ya lopango la bangote osolola na mutu te papi miselo biloko libanda yo swika biloko kotourne songa OK ele kaka bon justement pedenga na sala na bengi papa Faustin tokomi kuna na bengi papa Faustin na chauffeur papa Faustin singa sano loba na ba portier wana na yebisa viene akubenga ngankunga na bisabdo Zela biloko yango ezobima na ndako nini na ndako penza place Kofi Olomide vandaka na Montfleury pena na ndako nini na Montfleury ko video wana bazo réflexionner wa
La mon chéri mais bazo réflexionner non. Ah bazo bongisa na kwango yango to mona iba zelo libanda. Voilà. OK. Donc ce qu'on y a yebisinga ndaku ko esika biloko ya lia dalaki. Boyoki déjà. Boyoki déjà introduction. Nako kata live. Awa toza na nyonso tosepelaka na matonge kotala mama Bijou tosepelaka mama Bijou aza na baide ya malamu tosala makambo ya kitoko bato minene bazoya bapaya banini nyonso tu eza nango biso bakulu bazalaka te toza kimia oyaka nde bozomona eza epa mwa ya poto tika detika mama Bijou toyambaka bato minene ya jete epuis mama Bijou atiki biso te atie esu boutique atie boutique nyonso koluka ezali ezala parfum ezala dedora ezala masanga nyonso ezali chez mama Bijou chez mama Bijou soko oyo okolala kitoko eza te climatisé courant wow nyonso ezali chez mama Bijou otaka bato bauta bipai na bipai bayoretrouve pa mama Bijou pa mama Bijou kitoko wapi pa mama Bijou mwa ezali mama Bijou bayo sika eye na kati ya matonge auberge na biso ezali wana mpona baséjour na bino botala ndenge mama Bijou abongiseli bino place ya kitoko ya kolia place na biso ya détente toza na malewa oyo tolambaka kitoko na kati mama Nadine azozela bino botala tokoti na appartement numéro 5 oyo mama Bijou alobaka chambre ya pamba na biso toza na douche debout ya propre toza na lit ya 2 personnes toza na climatiseur tokoti na appartement numéro 3 oyo pe lisusu ezali kaka chambre ya pamba na kati ya appartement numéro 3 eza na TV eza na frigo eza climatisé eza vraiment propre makasi botala toilette nango appartement numéro 5 oyo tokotaki liboso bomoni sikoyo tokoti na kati ya salon oyo tobenga yango appartement numéro 6 appartement numéro 6 oyo ekomaka 2 chambres na appartement numéro 5 botala cuisine na biso ndenge eza kitoko toza na ba chambre salon cuisine toza na chambre salon cuisine toza na 2 chambres salon cuisine toza pe na ba chambre simple botala place tobongisi pona koya kosala mwa repos bapaya koya kovanda botala appartement na biso ndenge eza kitoko appartement numéro 1 oyo tokoti na kati ezali appartement moko donc eza na rez-de-chaussée eza na $40 par jour soko koya kowumela mama Bijou alobi kobanga te mama Bijou asololaka na ye kitoko botala appartement na biso ndenge eza kitoko botali toza na salle à manger botali bakiti na biso ndenge ezali propre botali cuisine na biso ndenge eza kitoko ndako na biso eza kitoko sécurité eza assurée mama Bijou alobi benga ngai okozala jamais d'ici botala ndenge mama Bijou abongiseli bino appartement na biso mama Bijou alobi mbangu de pe malembe tokokoma botala mosala na biso ndenge ezotambola kitoko mama Bijou alobi toza na problème ya maite toza na problème ya courant toza na départ unique toza na groupe tema na yo appartement na biso tobandi à partir ya $15 seulement ozwi chambre na yo ya kolala ya bien soki pe okoya kowumela koleka ba 3 mois chambre wana ya $15 tozorango kaka na $10 balobi ya boye bozwi wapi soki kaka epa na biso na matonge na Irebu A37 te mama Bijou alobi solution eza epa na biso aboye nanu ezala te tosaleli bino boutique na kati ya auberge mama Bijou alobi asali boutique na ye na kati ya auberge okoki kozala na posa ya komela vin okozwa vin na kati obosalaki mwa dodora na yo na poto okomona dodora na yo na kati ya auberge na biso mama Bijou alobi obosanaki kado kobanga na yo te mama Bijou azweli bino solution na kati ya auberge na biso oyo eza na matonge na Irebu A37 botala ba ombia botala ba savon ya ombia ya mbuma ya ombia ya mai botala mama Bijou atie ba maquillage na tie ba anti-age mama Bijou alobi kobongisa loposo eza place mosusu te kaka na matonge na Irebu A37 olingi osombela mutu mwa montre ya kopesa mutu kado okozwa na kati ya auberge na biso na boutique na biso oyo eza na matonge na Irebu A37 mama Bijou alobi biso nde makambo tala toza na ba maquillage toza na ba
dentifrice okoki kobosana dentifrice na poto okozwa epa na biso tozali na ba papier mouchoir oyo ya original euti en direct na Allemagne botala toza même na ba bande hygiénique mama Bijou alobi boutique na biso nde makambo boutique na biso eza na matonge na Iribu A37 okoki kobosana na yo chargeur na yo na poto kobanga na yo te mama Bijou atie tina ba chargeur mpona kocharger téléphone mama Bijou akanisi bino na nyonso toza na ba coton-tige toza na nyonso okoki kobosana eloko na poto kobanga te kaka place okolala place okosomba biloko epa na biso totekaka pirate te botala biloko na biso ndenge eza kitoko oza na posa kosala mutu kado yo oza na wana poto contacte mama Bijou na numéro wana